merci na bino nyonso bozwi sous opportunité ya kolanda émission maboke na bosani swe na sala yango te bino ba mama bo sepela te bonne fête na ba mama nyonso o nyonso atangami aza mwasi ba bonne fête na bino bisika bozali ba bi mois de mars eza mois na biso basi donc bambote sika bozali bambote na balandi nyonso ya maboke nazanga moko te na plateau awa tellement beau commanda qui toujours na lobaka nazaka mona musala na bino o botinda kana sala nde na sala la kabino naza awa na papa oko na bonjour papa oko na bonjour na papa oza bien naza bien na oza bien comprendre moi lunette déjà effondre que oza bien naza bien na donc toza awa na papa oko lelo boza toujours branché boza connecté parce que tozo lobela makambo nyonso na oboyebi te lelo na maboke ebima babi partager ba lien babi tinda babi koma na sepelaka na bino po bokomaka botindaka ba lien dans lien mutu mosusu atindeli yo yo ozongeli maboke donc voilà pourquoi lingaka bino bafana ya maboke papa oko vrai non eza nani woko pesa vrai non nanga na woko comme woko c'est mon poste non na non propre c'est Hervé non Ochudiema poste non woko donc na jouaka na poste non nanga na papa oko nangina bandono neloko moko esanga pe passe malgré na sala ngape na makam na bino te mais esalinga passe quand même papa oko bino boza ben grand point biso ngana zengra na oui ngana zengra te po donc mon président on appelle Simbote Bisika Zali mon président est Sobé Phénomène ouais le roi de rire le roi l'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère Nika Sonja il y a sa roi de rire nga papa oko na za prince de rire na c'est quoi papa oko na oki ba sur ni ba message mo ke sur qu'il est là ba WhatsApp na ba YouTube partout par-ci par-là que yo za sukuna te et pas le roi de rire mais yango na bandi robi bo ben grave beaucoup non ba message eza ku circuler wana bazande na besoin bazwa gaz na nzoto papa woko to pe na kombo ya président na le roi de rire le président Phénomène la dit sobe na oh ba panzani tala kutu bona boto ki mambo ebele yango ba fane maboke ba lobi lelo il faut papa woko aleka na plateau a ba fane ya maboke en tout cas naza ku répondre bino na papa woko banda 2010 intégré dans le groupe Lisboy Fondation, il y a le roi du rire. Tilelo na 2021 alungwate azwana nu suspension te azwana nu pénition te nazo koba pe na musana nga kaka na kati ya groupe Lisboy Fondation na c'est ko ngolo ba ke yoza fidèle tibo yo kaka fidèle bolingaka bomona fidèle ndeyo ngait papa oko toka kutu kaka na artiste na bino belé oya longwe tellement que phénomène azaka phénomène oya longwe suka boyeka bozongi pa phénomène omoni ba ba longwaka wana seke babandeki ko futela na Lisboy Fondation na oseke yo mko bamona kike ba garantie na bango ekoki za mwana mukolo pa ngana za mwana ya le roi du rire soko talina buku alupango ya Lisboy Fondation kombo na ngeza na ngaze héritier te naza Hervé mais naza ya ndroit na kati ya groupe Lisboy Fondation na oza fier na papa abino oui naza fier makasi na le roi de rire que je salue à passant na pesipe grand pâtre mère mbote mama Nadine Bola na ainsi que famille na mobimba na papa oko sali combien de temps na groupe Lisboy Fondation banda 2010 tuzali na 2021 na sali 11 ans na kati ya groupe Lisboy Fondation ya le roi du rire ya président Phénomène la dit sobe na nepe lelo papa oko akomi prince du rire na kati ya village du rire na apesio forme obligé na c'est pas nous qui poser reconnaissant ozate okwa ba misusu tibo yo kaka reconnaissant bolingaka bomona reconnaissant ngaye na papa oko yebisa bafana maboke pièce nini oyo pièce ya liboso oyo sala na Lisboy
En tout cas naza ko répondre na ba fanatique nyonso ya maboke. Omoni question tuninga oyo ezala Glodine Njeka Okito na Sephora Njeka. Batuna kinga na zo répondre pe bu profiter buzwa réponse na bino Glodine Njeka Okito na Sephora Njeka. Ngana bandi na Lisboy tangu na koti Lisboy Fondation na sai kaka une semaine mbala mako na yeko kota na pièce ya Wana 2000 combien? Na 2010. Na koti Lisboy Fondation après une semaine départ à Oxygène na ba papa ari ba Oxygène équipe o babanda ko futela nde ba mona kike ba date na bango ekoki balongwaki na ndepe biso tu yaki wana to s'imposer une semaine après na koti na pièce akanga nzoto na jouaki féticheur na féticheur mbala moko yemba moko pouf féticheur c'est ko uta musika mais na utaki musika ko kulunga Congo ukuma tiple toza répéter uzo transport za distance na utaki musika na papa oko musika na olobela wa musika wana te o na olobela donc eza okotaki banzungu moya makasi po oina groupe a phénomène président phénomène esobe mbala moko ta ba pesio rôle ba pesio mbala moko nini obanzo jouer omoni eloko na félicita ka le roi du rire a étouffa que toi ya mutute na ato yozo beta ndenge nene parce que ti yozo beta makasi fier ezozonga kaka epa na ye na et puis aza leader ya vision tango na koti Lisboy Fondation na sali une semaine aza pena ko na moto ya mona ka musika telabi petit yo ayena kiye mais ce qu'on fona zo kiye na organizango na orienté yango et sa forme ndepe atikela nga tante koyamba moko pour engagement musala azuika ona zaki nango pesi yango forme na vanda pe na zo esika lelo na sa papa woko na papa woko siko ba succès oyo papa woko zonga bo papa woko partout kasi eza Yesu obino bokosi na Yesu makam nzonga ne mama mususu eza ase yozo kosi na Yesu donc ça Yesu na travail ton de expliquer biso no toyeba bon ba succès na ngai même honorable Kajos Kasinzi Mafolo ezala batu bazana Europe la charismatique Claudine Nzongo mutema ya papa André Mavitidi ainsi que papa Zacle bazana agence na bango aki Angola na métro Marcadet Poissonnier na Paris bayebi que succès ya papa woko et uti na nzamba nature Nzamba nature. Yesu Messie Jésus Christ de Nazareth. Moi je crois au Dieu de la nature. Wa kufela biso 3 jours. Nzambe ya nature. C'est-à-dire tant que tout le monde a nature, kotala yo boza nature. C'est-à-dire nzambo asala yo zala moto. Nda salanga na zala papa woko. Nzambo asali mbisi na mai, nyama na zamba. Nzambo abimisi moi, nzambo asali ndeke apumbwe. Nzambe ya nature nde asalanga papa woko nazala nazana na buna ngalbo parce que moni via lelo kaluba moi bato Simon Kimbangu baniongi kwa utaka kwa moi Simon Kimbangu umona bato catholique baniongi donc tout court ngai na bimana nzambe ya nature nzambo asala nature nde asalanga force pe mayele nazala papa woko na papa il faut pas ça phénomène mon président phénomène Sobe merci merci mon président phénomène l'a dit Sobe au pesa wana merci na oboyo zela ngotan na sa fierté yebite ke eloko amuninga eleki ya yona elengi na somo yaronde likamba yango nde bozo mikolo eloko amuninga eleki ya yona elengi na KNB News eleki ya bango na elengi na basala boye pona vanda na plateau na bango tilelo na tikala kuvanda te na maboki oyi na pete bu forcer te pona biso so bana nature oui ya onde likamba mais nature te papa oko tolingi nalingi na yebeloko po eza question ba fan na yo ba otuna eloko ya na oyoza bona oyoza ozwango wapi initiative wana eutela yo wapi papa oko uswate ça phénomène so benda passer que eloko wana tondeni. Bon, na kwa ukosere makambute ainsi que la vérité que je parle. Et là ko yana le roi du rire te muto apesa ngai. C'est-à-dire na yanango. Batu bayebi fond penza yana wana eza grand DJ. Grand DJ et puis grand Gérard Saint Dondassi, le grand architecte na DJ Effacé Dondassi. Ainsi que futur honorable ingénieur Christian Jazz Mayunda ya Mamanisha ainsi que David Voudissa
mufiniku ya botour bango bayebi place na ye uta pona zwata ya kubetela bango lisolo ndenge na ngina beta lisolo ya na lelo na ngana zana masina Petro Congo des fois nalingaka vraiment soki na vandi même 3 heures du temps 2 heures et demie et lekelanga na lisolo à art c'est-à-dire na banda ko longa pena banda palais na suis papa Tom on nazo pesa pe mbota passant za lelo comédien il y a rénové à président Oben Singh Kikedi que je salue à passant na suis au mona to kitina na se côté fleuve babenga ngo Zamunda en tout cas ça paysage moko eza nature donc au moins quand dans le banzamba nature ça bien parce que apusanga na ya place nature ezali na bandi na ka ko répéter nga moko na comprendre te na lo bamba mona na zolo bamba moko na bana wene bimi ba mama ba ya babilanga ko na ba pêcheur oh ya mutendele nini uzalo bana kitoko ngabi na komisina nzamba nati merci na inspiration pesinga donc ndenge ba pêcheur ba sepeli nango ndenge ba mama ba sepeli nango ba mama o bazo représenter ba mama nyoso mukiri ba pêcheur o baza bana mba bazo représenter mibali nyoso mukiri donc ndenge ba sepeli ndenge pe ba ko sepela nango na donc oh elobata mon président vit de loin que je salue c'est naturel. Eza naturel. Eza naturel na. Ok, ba fan ya maboke boki papa oko, mais na osenga bolanda extrême moko ya muki abeteli bino histoire moko ya muki to landango tozonga sima na plateau. Kaka ndenge naza kuyebisa bino na émission ya kitoko oyo KNB News, émission ya maboke na banda nzamba la kaka biso un jour akuboma mukili aza kuboma mukili te na tupandi na Bible toye komona numéro ya téléphone ya nzambe na Jérémie 33:3 numéro ya téléphone ya nzambe albi benga ina ngonga nyoso talisa ye baposa na yo na batu bakomi kubenga nzambe na Jérémie 33:3 batu ule basenga bomengo basenga bavina bango bakomi kutuna nzambe banda ulaka kabiso okoboma mukili tilelo mukili so kufa te na nzamba tala lubi bon buzela kasi naza kuboma mukili po na libera teme nazomeka kaka koboma mukili na nzamba bomi mukili azwi porte ya lola akangi azwi porte ya lifelo atiki polele na albi bon mukili mubimba bopusana busenga ke jour na boma mukili ndenge na kangi porte ya lola naza kumekisa bino kaka porte ya lifelo mutu moko mutako kota kuna comme ça akoyebisa bino nini akoyoka na tuvondi wana na ba honorable Kajos Kasinzi Mafolo ba David Vudisa business ba ingénieur Christian Jas Mayunda tuza kutala bon na kati na biso nyonso ba français ba américain nani nzamba kutinda ye amekalifelo na leta nzamba za kutara kaka nani ya kumekalifelo na mukongwa nzamba yo kaka baza kuyembela mutu moko vanda na yo umela seko na seko nzamba baruka tera bi pembeni na nzambe yo baza kuyembela yo na apres susa nationalité nini nzamba benda ya tarabwe abimi nationalité ya République démocratique du Congo donc ezalaki congolais na nzamba rubi bon lokola yo za congolais nakangi batu nyonso en otage yo mutozo kota na kati ya lifelo omeka lifelo comme ça oyebisa bango na nzamba zwi congolais na kati ya lifelo wo na eloko ekamusaki biso na nzambe za nini tango congolais kiti na lifelo apusani kote moto ebandaki kupela makasi nzamba comprendre te Kongola bimisi poudre na poche akomi kupakula poudre na kati ya lifelo biso tu entonnement Kongole oyo usa kupakula poudre na lifelo na tukansaka kutika abimisi linete atiene elongi abimisi telefone akomi kukanga ba photo selfie na kati ya lifelo na batutu bakamwe nzamba pusa niti pembeni ya Kongole wana aibisi yo yebisa biso eloko nini sali po lifelo za moto yo koti na lifelo okoki moto lifelo ndenge nini na Kongola baruki atali nzamba bia Seigneur yaka tukanga photo selfie moko na kutia na profil ya WhatsApp na kutia na Facebook na laksa ba Congolais na nzamba yipse bon expliquer biso
nini esali osupporte moto alifelo atuni nzambe ozwaki nga na pays nini nzambe alibi na kati ya furu ya bato ntango na bimisi yo namonaki identité na yo oza moto ya République démocratique du Congo alibi ulubi bien na République démocratique du Congo nzambe soki nakoki moto alifelo yo yebe esika na wititi République démocratique du Congo yo yebi moto na tika ezopela na pays nanga yo yebi moto na tika ezopela na Congo ponga na ya kobanga moto alifelo kutunga nzambe na moni moto ezopela na Congo eleki oyo alifelo na kuzonga lisusu Congo te na prefere vi na ngana sala ngo kaka wana alifelo po moto ezopela na Congo eleki oyo na kutia wana alifelo na kuzonga lisusu te na tikala na ngana alifelo na nzambe alibi no bima Congolais tango abimi bwe bato nyonso babetere maboko wa yango donc bamasoli ya boye fo abumona yango kaka na émission kitoko oyo KNB News masolo ya kitoko abarubi basango nyonso baza kopesa yango na lingala donc wazalaki kaka mwa flèche mokie po esepelisa bino na merci na bino nyonso bolandi nayebi ke esali bino bien en plus esali mon cordon babi papa ya bana mon cordon Jimmy Mukende sali ba bien bisika zali tozongi sur na plateau na Papa Oko artiste et comédien Papa Oko nalingi na tuna question moko ba groupe ezalaki tellement ebelé na 2010 wana ba groupe ezalaki ebelé alors eloko nini epusaki oya kaka na groupe Lisboy eloko epusenga d'abord discipline ya groupe parce que à l'époque na bandai ko travailler na Golden na mama epela to bandai ko kabola batan na podium na biso Shalina c'est-à-dire biso to ko mata to beti to kiti les rois de rire amati papa ba kiti président Sayaye papa ba kiti mais est-ce que yaki ko arriver na moment moko na bandai pe parce que na salara toute forme à comédie ko baola nzembo ke nango na forme nyonso sko façon nga ya ko jouer banda pe ko sepelisa les rois de rire et mon père ndaoza là-bas amatinga pe na podium na ndenga mabete ezaka ki sepeli na art na sali amatinga pe na tane betana no loko ana esala ki bien public pe bayoka ngo na mwana mati pe pa na pesi makambu et aki sko ko pesa keto zoa na ba comédien na biso tozana bango na Golden yaki opesa keto yaki ko arriver même na moment moko ba luka mambo ba des autres ni tout ça attaque visionnaire na tenabi mais président phénomène la dit so ba so matsanga na rien penser moko te ya mabe mais comment bino boko chi komi ko chaba biloko moko boy donc place de kente komo ya ezape mabe ya makasi donc mon pas na kena na vandi na palin na vandi une semaine na palin jour elandi na kena ngaki kwiti na vandi même un mois na kikwiti na na yekuzonga na talibon eza dona nga ezo réclamer nga kaka na kwa kukende nango place nini nde na salaki CV nanga demande d'emploi nanga na ke Lisboy Fondation mais na côté qui peut faciliter makamna lo ba directeur Yves Amala ayebi ainsi que mon chef du groupe chef Pico ayebi makambo nazolo bana ezalaki facilité ba komeko ya olandanga même tikuna ba cha président phénomène la dit sobe diabo kuzoyete mais le roi du rire aza phénomène batu ba comprendre ka ete na atali abino petro yeko luka musala aza na talent aza pe na kiye na kwa kubwaka ete azwinga mbamo na kati ya Lisboy Fondation wo et puis ba fruit nango lelo yangoyo oui yangoyo Papa Oko banani na monde aro sepela na bangote mutu mo vraiment so talobi oyo nini wa sa ila batu oyo et puis sur kanda même pas ko zapper mo telemi mba moko zaki na programme wa bimate mo bimi batu ba pesa kanga kanda na monde a ezana no ba doublir ngandi maka ba doublir tena batu ba imita ka batu en tout cas ngandi maka bango tena c'est que ba déjà ba komi ko imiter yo mais ngana za école na sala école faut bana babima ata ba imitenga ba koma na réflexe na ngate na pourquoi le bord za kakolo po bango bazwi na ande na ota na TV mais ngana uta na ngona si na kati ya nature donc Papa Oko andi maka ba doublir te na
banani ngana yoki ozana ba rancune ebele babi papa okwaza trop muta rancune Nanani. tala na bato wana na mutu entel balobanaka te na mutu entel balobanaka te Oh. oui Rien. ah papa Naza ranki na nani na. siko banani osepelaka na bango na monde art eza na bato ya tonalité bango tout Na kati ya monde ya tonalité d'abord na sepelaka na le roi de rire. nayebaki Mon président phénomène l'a dit sobe parce que naza pe idole na ye na poso ko koti kati nango cheke bien okuta ba tik ata danger te mais le roi de rire okuta ngo kati nanga na à part ça na sepelaka susu na mon président Tito Pikase grand comédien na sepelaka na président Mbata Siala na sepelaka lisusu na président Charlie vu de loin donc wana kota bato ya tonalité bato nasepelaka na bango na baza mpe ebele ma eza likambo ya tanga kuwa banda kotanga bango nyonso te natangi déjà oyo mpe nasepelaka na bango na ok merci papa na bajeune sikoyo nasepelaka na mobikisi ya Mbanzalemba Emmanuel Kimbukusu na yo otangi ye poni mpo sepelaka na ye mpe sepelaka na ye aza idole aza double te yo kaka muto otangi wana ke yo na ye boza na rancune nani Emmanuel Kimbukusu oui na mobikisi ya Mbanzalemba babi bino mibale elekaka te jamais nga so baboyaka kojouer na nga mpo nga na jouaka na Emmanuel Kimbukusu na bongo poni mais oui omoni are toyosala lelo motema mabe eza makasi ntango biso bazwaka chance ya kobenda biso tokóma tozala baoyo toza pourquoi pas baoyo mpe bazoya tobenda bango bazala mpe oyo esengeli bazala parce que bakolongola biso oyo toza te ata abeti nde nini akóma nga te akóma na réflexe na nga te donc ekóma kopesa keto mpo na nini yo jouaka na mobikisa Mbanzalemba mpo na nini ojouaka na mobikisa Mbanzalemba dernièrement nga nauti kojoue na mobikisa Mbanzalemba na kaboli mpe kaka babingaka yango nini balien nakaboli balien ekoeside mpe ke no ndeko na nga décor artiste décor lie mpe ekomi epa na ye décor akomelanga na WhatsApp papa woko osali mobikisi na yo nga to bomo bamobikisi yango bazalaka combien mobikisi junior aza yo sasi mobikisi ya Mbanzalemba bino nga joue na mobikisi ya Mbanzalemba yango opesa keto yango papa okonolingi na tuna na monde art nayebisa yo na ndenge biso mo bajournaliste tomonaka yango rancune ekoti makasi zuwa bazobwaka na bamaladi bazotina na makamoko ebongo rancune ekoti na bato bayebi mosala te zuwa ekoti na bato bayebi mosala te na biso bato toyebi mosala ainsi que papa woko président Phénomène l'a dit esobe président Charlie vu de loin oyoka naye na rancune ainsi que président Mbata Siala président Tito uyoka naye na rancune mama mepela bazali wana uyoka bango na rancune te mpo ya nini toza na esprit professionnel uyoka biso na barancune na buzoba te soki oyoki rancune na théâtre baza baparvenir baza ne baartiste te parce que kobotama artiste eza eloko mosusu na moto aye koapprendre yango kaka po asepeli na théâtre donc biso oyo tobotami ine art ebotami ine towana barancune na buzoba te bato buzoba nde eza bato bayebi kojoue te bato bilobaloba tout ça bango nde baza bato barancune na papa oko est-ce que na Lisboy ozalaka mpe na facilité ya obima oki osali nzonzing osali mo babiloko nomo boye est-ce que président esove atrouva yango normal ou apesaka bino opportunité wana en tout cas eza lisusu grand merci na baremerciement nazozongisa na mon président na nga président Phénomène l'a dit esobe na président atika biso libre bon? Le roi du rire akangaka bato te problème na ye eza nini Lisboy Fondation répétaka mardi et tournaka mercredi respecter temps ya groupe Lisboy Fondation temps nango ya répétition temps nango ya tournage temps nango ya production soki au servir groupe osilisi ba besoin ya groupe oza censé oza libre ya okende kusala makambo na yo na nga za kati ya groupe Lisboy Fondation na servi Lisboy Fondation esili lelo oyo nauti na terrain nauti kosala marketing ya société na biso monene mboko Angel Cosmétique soko moni babambi bapano ya de Biden men ngam na sa promotion nango kaka na kati ya groupe Lisboy Fondation kaka na kati ya groupe Lisboy Fondation pour mona ke mutema ya président Phénomène eza polele na sali publicité ya Easy TV
kala te bapano nango bazutia nazosala marketing ya chocolat tartine ngam nazosala ngo à part ça nazosala susu promotion ya méga million bachiffre oyo bato baza kobeta na Paris foot ngam naza kosala promotion nango na pour mona que le roi de rire a permettre biso na tout respecter nde kaka ba norme na ye ya mouvement po côté wana alingaka blague te na akomaka lion. Ok papa oko nalingi opesa ba star nyonso ba artiste nyonso bazolanda mo conseil ya muke po lelo oyo tozomona quelque soit na ba gag na ba pièce bêtise ekoti ya grave bêtise ya makasi. Est-ce que pour nous ça la art il faut lo baka bêtise yebisa biso no eloko wana nano. Bon nazopesa bino conseil bino bato bongaka kojouer na bêtise buyebaka ke no censure eza na censure cette fois-ci atie misu tina bacomédien izaka na musique te akoti tina na page na biso bacomédien na po jouer bien au sexe ya bato et 5 tours ba bêtise sala art na yo sans bêtise et ça ba yango moninga papa woko atana komisi na age nini koyoka kutika ngate na lobby bêtise parce que eza nzela o le roi diri galaxy biso na poser ko éduquer masse. Oui tout ça ba éducateur ya masse quelque part na tukwa ba biso ba comédien tout ça pe ba pasteur. Oui nenga pasteur asa ke église asa kuteya bato nenga biso pe tuzaka bosu ya caméra asa o jeune asa kuteya moto mutako bongo na pena nzela église te mais na pièce théâtrale mais na atali pe boye édifier abongoli pe motema na maintenant yo zo jouer uzuru ba bêtise oza ko se limiter vers même na ba fanatique na yo na niveau ya international et puis na niveau local parce que papa mota ulinga azata msusu na 7 enfants na ya za patron avandi boye neti patron abeda chou avandi boye na mwana ye to boss Eric Mandala avandi boye na mwana ye aza utala papa ukoyoka papa ukaza ba bêtise akusapenga tade abana baza umona papa azawe kana TV papa na biso azapaka ye po bana basala ngani bazwa libanga babamba na TV na ibide kutu na zoka baboma na TV na bango na ngasoko moni batu bazapaka ngate batala kanga trop parce que na jouaka sans bêtise na répondaka na souci ya public et puis bazoka ba comédie moko naturelle na oyo za naturel to cité wana papa okopesa 2-3 personnes mbote po to cité likambo ba mboto yo en tout cas na rubaki na kupesa batutu na za kupesa mbote baunde baza ba patron baunde baza ba patron vraiment donc o na kutanga kombo na yete donc aiba ke azana ye patron tena donc que je salue à passant patron d'Ondassi, ainsi que le grand gérant, le grand architecte Setia d'Ondassi, ainsi que DJ Effaceux, ainsi que ma maman Anne-Marie Jeanne, la Bossanite. David vous dit sa business. Ridicolore. Ingénieur Christian Jazz Mayunda. Merci. David vous dit sa business et Sinatanga qui la charismatique Claudine Zongo, la femme qui n'a pas voulu l'existence de la pauvreté unique à son genre. Papa André Maviti dit Papa Zakle, agence Aki Angola na métro Makade poissonné na France, na Boussaïte Batu Angleterre. Merci papa. Ibo Eugénie Perrette Matembele, Alibert Tango Mutema ya Benedict Mwanza. Merci Nabino Nyonso bozui opportunité ya kolanda émission oyo babi partager. Na boaki si pandi te CG si pandi arunionga si pandi un jour pe na boyana awa ici sera Gina PMF président Abara mwana Angola Priscilla Nteke. Merci bon beaucoup. Anniversaire na yo na. Merci na bafani ainsi que Nathalie Super. Merci na bino nyonso bozwa ki lisusu opportunité ya kolanda émission maboke na KNB News. Merci na bino nyonso balobi bo benga bo partager ba lien sala biso bien. Soki bo moni émission o elekana kitoko boye. Na pesi merci na équipe nyonso ya technique ya KNB News. Merci na papa na cordon, mon cordon que j'aime beaucoup, papa Jimmy Mukendi. Des salutations bisika ozali bambote ya trop. Merci papa Jimmy Mukendi bambote na. Merci na papa pour notre invitation na biso. Merci to cité to kutana la prochaine occasion. Merci, bye.